Est-ce qu'on peut compter sur Kinshasa pour nous libérer? Un point d'interrogation. Mais le jour où on va occuper Bunagana, c'est l'Ouganda qui facilite l'entrée au Rwanda pour essayer de voir comment ils vont s'installer. Et après, on nous apprend, non, l'Ouganda a déplacé les bornes, il est venu les mettre au-dedans de notre pays. Kinshasa ne bouge même pas le doigt. Est-ce qu'on peut compter sur Kinshasa pour nous libérer? Un point d'interrogation. Mais avec la dynamique que nous observons aujourd'hui, je crois que quand nous avons vu même les ministres imiter les joueurs, nous avons dit ça y est. Bino ba député, surtout oyo, député oyo azao. Kumbo na Eliezer Tambo. Ya. Ndeko nakoloba mingi te, me naza na mutuna kaka moko. Moko to mibale. Motuna ya liboso na lingina tuna yo boy. Parce que nalandaka ba intervention na bino ebele kaka na kati ensemble. Mais ezana mokolo moko te na mona yo kulubela kaka salaire ya basoda. Bobenga ngo sol. Kulubela ngo ata mokolo moko te. Na ebi député nini oyo alobela ka likambo wana. Oh ya liboso. Ya mibale. Gouvernement congolais. Et en plus, président de la République. Aye kolobaka kana monoko na ye moko. Bino pe ba député bozolo bango mikolo nyonso. Rwanda eye ko agresser biso na kati ya mboka. Donc les Rwandais bangonde ba agresser na biso. Toka mwa abito bibiso ba kivusie toka mwa ka biloko boloba. Ok na radio olobi, ok na télévision olobi Rwanda nde agression ya Congo. Mais soki to koti na ensemble kaka wana Barwande batondi ebele. Eloko nini bokosala na Rwanda? Oyo autorisation Tshisekedi azalaki kosenga. Soki ayoki lisa babeti lisa simoko ou bien babomi mutu moko. Ako rassembler ensemble akosenga permission na ensemble kaka. Donc akosenga permission na Barwande wana bango pe bakopesa permission. Bakinoa miso ya bazalendo ezomona biloko bosala. Soki vrai boyebi ke Rwanda nde agression ya Congo.
Pona nini botondisi ba Rwandais wana na kati ensemble baosala nini ya liboso ya mibolo question ya mibale wana ya misato eske mwana nayo Eliezer Tambo ndiko Eliezer soki mwana nayo azalaki na kati ya armée ou bien mwana ya Felix wana azalaki na kati ya armée azalaki na kati ya FARDC kaka oza mbele oloba eloko te pona salaire na bango okoki tika kaka mwana nayo akeboy auzo eloko te armée zala ekoki zala boy soki bana na bino bakoti na armée na tiki wana question ya suka kaka na ningina tuna boy soki oyo Rwanda bolobike yango nde ya agressé Congo soki Rwanda na mentalité na eboye soki yango nde ezalaki Congo ne Congo yango ezalaki Rwanda lelo tokoki ozala wapi bino ba député na président de la République bopesanga réponse ya question soki Rwanda nde ezalaki Congo na Congo yango nde ezalaki Rwanda na mentalité oyo Rwanda zanango mbele Congo ezalaki wapi mbele essayer disparaître kaka na carte d'Afrique ya suka natali sabino ndenge pays esengeli ezala ba Burundi kaka bango koyoka seulement oyo bayoki o bato oyo babandi boye frontière yango bakangi c'est ça le président Rwanda zalaki na ndeko moko zalaki kobeta ndembo kuna na bosali kombo na na bosani kombo na natango abeti a marqué bi kaka eko kosala boy asalaki boy lelo aza wapi pays mobimba kaka yango nyonso etelemi pona ye a marqué bi bango ba gagner match wana mais ye aza wapi omoni ndenge pays ezalaka mais lelo boyebi ke ba Rwandais nde ba agression na biso mais botundisi bango kaka na ensemble baosala eloko nini bokosala nini oyo Rwanda koyeba te bokosala nini Congolais bino ba député na président de la République na kebisi bino ya mbala ya suka tolingi te bawazalendo biso o bozo benga bawazalendo tolingi te to changer programme na biso parce que soki to changer programme na biso na M23 na FARDC toko benga na bino nyonso na Kivu mais tolingi tokoma esika wana te eloko na osenga boya nolanga bopesa nga réponse ya question wana soki Rwanda yango nde ezalaki Congo na entité oyo Congo eza nango na population oyo Congo eza nango soki yango nde ezalaki Rwanda na Rwanda na kimike na ekaka wana yango nde ezalaki Congo bele Congo ezalaki na Afrika na suka webisanga pona nini Congo aza na basiporter te o bakoki kosiporter kaka na bitumba bapesa ye ba arme bapesa ye biloko ya makasi kaka ya kobetana Congo ezangi yango pona nini Rwanda aza na eloko te ye aza na ba munition aza na ba pays oya mindele ezopesa ye est-ce que toana gouvernement ou bien tozana ba naibite soki na benga bango bakulu na soki na benga bango banani kaka na lingi réponse. Nord Kivu, arrestation du directeur provincial de l'ANR et ses 2 adjoints pour complicité avec le M23.
Le directeur provincial de l'Agence nationale des renseignements, ses 2 adjoints et le porte-parole civil du gouverneur du Nord Kivu sont depuis mardi 13 février aux arrêts à Goma et puis transférés le même jour à Kinshasa. La Direction générale des renseignements militaires les accuse de complicité avec la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda. Ce service de l'armée nationale affirme avoir agi ainsi après avoir intercepté des communications entre les incriminés et les rebelles du M23. Le nouveau porte-parole civil du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui venait d'être nommé il y a quelques semaines, fut membre du parti politique de Corneille Nangaa, qu'il avait quitté peu avant les élections. Contacté à ce sujet, le porte-parole militaire du gouverneur du Nord Kivu, lieutenant-colonel Njik Kaiko, a indiqué sans plus de détails que ce dossier se trouve entre les mains de la justice. Dans cette vidéo, on va découvrir les généraux qui ont trahi la République démocratique du Congo. Avant de continuer, abonnez-vous et ajoutez un cœur. En première position, le général Nzimbi, chef de division spéciale présidentielle DSP, il a trahi le maréchal avec son chef d'état-major. En deuxième position, le général John Numbi, soupçonné d'avoir assassiné Floribert Chebeya et Fidel Bazana en 2010, le général John Numbi a détourné des armes lourdes qui appartenaient à la nation telles que des PKM, des roquettes, des AK-12. En troisième position, chef d'état-major de la Deuxième République, Donatien Mahele Lieko Bokungu, le général Mahele a facilité l'entrée des rebelles sur le territoire congolais pour quelques millions de dollars américains qu'il n'a pas mangé même un seul billet. Il était l'homme de confiance du maréchal. Kagame auquel CPI, et bien que ton dirigeant même na Rwanda. Rwanda comme 25e commune à RDC. Bon Kagame la moka ya biso likamni esi akate. Boni boyeko ni nyango. Oh! Biso na bombi bandeko na bina mususu basalia. Debi bisika bavani. Est-ce yo Kagame? Osoma RDC que ko agresser pays moko. Bomona umgoni. Kwani kwa mboka biso mikoyo sobo. Amigos rabitumba bitumba. Batu bakomozo tia biso ma l'aise. Bona richesse na biso. Ezakate. Dans cette vidéo, on va découvrir les généraux qui ont trahi la République démocratique du Congo. Avant de continuer, abonnez-vous et ajoutez un cœur. En première position, le général Nzimbi, chef de division spéciale présidentielle DSP, il a trahi le maréchal avec son chef d'état-major. En deuxième position, le général John Numbi, soupçonné d'avoir assassiné Floribert Chebeya et Fidel Bazana en 2010, le général John Numbi a détourné des armes lourdes qui appartenaient à la nation telles que des PKM, des roquettes, des AK-12. En troisième position, chef d'état-major de la Deuxième République, Donatien Mahele Lieko Bokungu, le général Mahele a facilité l'entrée des rebelles sur le territoire congolais pour quelques millions de dollars américains qu'il n'a pas mangé même un seul billet. Il était l'homme de confiance du maréchal, mais il lui a poignardé dans le dos. En quatrième position, le général Amisi Kumba Gabriel, alias Tango Fort. Il a détourné tout un arsenal militaire de ravitaillement paracommando de la 8e escadron à Goma. Si vous connaissez aussi un haut gradé qui a causé du tort dans ce pays, laisse son nom dans les commentaires.